tina te. Bandeko ba bolingo, soto zeli ba élection yo kaka na 2023, to continuer donc c'est que tozo accepter implicitement bêtise ya Kanambe atieli biso Sénat ya majorité à Lukuta, Assemblée nationale ya majorité à Lukuta, ba gouvernement à Lukuta to ko accompagner bango ti pendant 2023. Alors que biso moko ba kolomboka. Ezala bino bandeko FCC, bo balukela ye, ba soda, bo telema. S'il faut qu'on sale embuscade, bon sali embuscade, bon ça va soda, bon là pas kandaï pour battre la école, pour battre la mototé, et ça la congolais, surtout rwandais te, bandeko ba bolingo. Message au daza koti na bino ba soda, bino bana mboka, bana changu, bo telema. Bandeko bana mboka Congo. Lelo tozali bongo mokolo mwa ntuku mibale na misato na sanza ya mitano na mbula nkoto ibale na tuku ibale to le 23 mai 2020. Bana mboka Congo na sali video oyo po ete na attirer attention ya ba compatriotes congolais banso. Ba Congolais de Kinshasa. Bandeko, ndenge ezali wana lelo yo, toyebi ete mboka na biso ekamemi bongo na président oyo babengi na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yene moto azali président. Kasi nzoka nde na élection oyo esalamaki, moto alongaki baponami ezali Martin Fayulu Madidi. Kasi, na ba arrangement na bango ndenge basalaki, ye aleki bongo président ya mboka. Tozali kotala Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, oyo akomaki dos au mur. Oyo il fallait to longola ye. Félix Tshisekedi apesaki ye bongo babeki yango wana a résister, azali nanu na kingakati. Aza kotambola, azosala oyo alingi. Aza libre, même pas inquiété. Ezali ye mokote. Po biso to banoko yebel la tango nyonso Kabila dégage. Kabila dégage ezalaki pona Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ye mokote. Kasi ezalaki pona système na ye nyonso na ye moko bakoka bongo kolongwa. Pomboka na biso ekoka bongo kosikolama. Malheureusement, tomoni o esalemi. Mais eloko ezali kokamusanga mingi ezali nini? Comment est-ce qu'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, un Rwandais oye bani penda solo, akoka bongo ko konza biso na mboka na biso moko. Pe bandeko na biso bazo kondima ke bazala na service na ye. Ezali ka ba okamwa. Avani na kingakati azoko pesa ba ordre. Nzi bandeko tango ekoki poto ko telema. To bengana Hippolyte Kanambe na système na enyoso poto sikola mboka na biso. Bandeko tozela 2023 te. Tozela na 2023 te ba élection à Lukuta oyo constitution kutu wana ezali constitution moko irrégulière. Pour selon article 218, révision à constitution salama na 2011, il fallait la soumise na référendum populaire. Or ils la soumité. Et puis en plus de soumise et en plus de cela, il fallait majorité à 3-5 ba approuver en haut, ça qui paye en haut. Donc, constitution des constitution beaucoup ya tina te. Bandeko ba bolingo, soto zeli ba élection yo kaka na 2023, to continuer donc c'est que tozo accepter implicitement bêtise ya Kanambe atieli biso Sénat ya majorité à Lukuta, Assemblée nationale ya majorité à Lukuta, ba gouvernement à Lukuta to ko accompagner bango ti pendant 2023. Alors que biso moko ba kolomboka. Ezala bino bandeko FCC, bo balukela ye, ba soda, bo telema. S'il faut qu'on sale embuscade, bo sali embuscade, bo sa ba soda, bo là pas kandaï pour battre la école, pour battre la mototé. Ezala congolais, surtout rwandais te, bandeko ba bolingo. Message au daza koti na bino ba soda, bino bana mboka, bana changu, bo telema. Kobenga na eko silisa avant mbula oyo esila bandeko.
toki ondima yango te rwandais mopaya konza biso totala ye bongo. Mais non bandeko ba bolingo totelema bampangi ya luzolo benu telama wanduku wapenzi musimame bana betu jukai tango ekoki mpona kotelema mpe na kosikola mboka na biso. Na banzi bandeko bisika nyonso bozwami boyoki ngai na pasi na motema na makambo wana. Moto akokoya da libanda te bado konyokola biso kokanga biso ko imposer volonté na epe tolanda yango.